Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zotalement. Chantellement Sanga, Major Bissadidi, Didi Kinoni, 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 Major Bissadidi, Didi Kinoni. Comme on a flat ya bastard masola pongi bosazarde te na kati ya kasavu Major Bissadidi, Didi Kinoni, Major Bissadidi, Didi Kinoni, Major Bissadidi. Ine boni mo vandapi na kasa ko mune makambu na flat les amis mera tika la fan comprendre que no vrai pongi koto Didi Kinoni, Major Bissadidi, Didi Kinoni, Major Bissadidi, Didi Kinoni. Pour un confort, lit à danger, la chambre qui toque, bah écran plasma, donc tout ma chambre donc carré. Didi Kinoni, Major Bissadidi. Dans la sur la chaîne Nabino à vue publique, c'est moi votre simple servante, Céline Alizaraka Kendal, autrement dit la canne à sucre de la presse. Donc quant à moi, je salue mon boss Didier Masuki Mote Mayani Talelo, donc Bambote Nabino en Wana. Dès qu'on a le qui donc tout ça vraiment les bossus à vue publique n'est qu'à bomissa en colanda to ben invité Nabiso, invité Nabino donc tout yambaye longo Nabino. Nano Kokotano. Bonjour madame. Ça va? Oui, ça va. Ouais, prenez place. Merci. Donc, dès qu'on a le baki, internaute Nabiso, donc, Bafan Nabiso, Bafan Nanga et Linda Lizara Kendal, la canne à sucre de la presse, il y a vu le public, donc, tout ça, si on a invité Nabino, au to yambi na mokona lelo poto betane ma solo par rapport à boulot, par rapport à vie sociale naé, par rapport à m'amener belé to découvrir combo na na biso na bino elongo. Boni. Ah bien, très bien, merci. Combo na Nana Poutou la Bidjanès. Ouais, c'est Nana Poutou la Bidjanès. Ouais, nana. Technique betano ka ma solo moko par rapport bon, ndeni boulot. Bon, le boulot vraiment kitoko makasi, nandé ka boulot kendela, donc kitoko vraiment. Ouais, boulot kitoko ndé ka kendelaka. Vraiment précisément au comment au préciser, bi place aux zalaka, bi place au salle la musala na yo ezala mieux placé yo moko au banda ko beta ma solo ana na internet nemso ou soit na ba fan nemso bala nemso. Vraiment merci beaucoup. Naza vraiment pas madame la Barbara, la diva africaine. Place à Zambote, pas gros bisous. Madame Nanga Penda Yewana, ou à Salarana Namputo Zala, donc Moussala Kitoko, chez la diva. D'accord, donc tu découvres Bissona Bino et Longo qui Aza et pas madame la Barbara Kanam, donc Moussa Naye à Salakawana, parce que Aza danseuse. Donc tu es si quoi tu na parcours, il y a comment, il y a danse ou soit parcours, il y a vie nayo, c'est comment. Parce que toi, dans la question, tu vas te tourner. Donc, tu vas te parcours, il y a vie nayo, ou soit parcours, il y a vie dans la carte boulot. Bon, on a peine à parcours à musique, il y a danse, naza penza, partout, t'es quoi. C'est Barbara Kana, naza wana penza na bandina ye, donc naza la kakana ye la difa africaine. Donc, il y a des pena mère, na mère boss, il y a des penza pa na ye, donc na kenda nil par na bina chez Barbara. Ok, donc chez Barbara, on a abimisa, non. Pourquoi kaka oponi non ka Barbara Kanam? Parce qu'il y a plein d'orchestres, orchestres et belé, opé ba danseuse ba bima, tout le monde a lelo ba merveille amado, tout le monde a lelo
ba chouchouna tout le monde a dansé belé dans sous bazan na orchestre belé oye bani apparemment comme si na bino na orchestre na bino pas madame la Barbara netika tout le monde a azalani trop libanda netika bozana bino na ba concerté est-ce que visibilité vraiment ou soit est-ce que visibilité vraiment à par rapport à ba danseuse mususu auto yebi parce qu'apparemment bino pena boye ba na raté ils a par rapport à ni bon koyeba nana mais mbongo te quoi koyeba na eza ce qui est bozuité quoi par rapport na biso libanda nde makambo ngaza trop kinité quoi chez Barbara ezakaka nyonso bongisa bilambo zapi tokutana boy bokei donc libanda nde makambo kobeta trop Congo bien simboka nanga Congo mo pays na tobula Congo penza tetema yaza mutaba libanda to préféra mère a préféré payer libanda trop libanda yango nde makambo yango wana nde mbongo yango wana nde salaire yango wana nde cop makambo nde libanda donc non pour te pénal le bigo koye baneza nango mbongo te un manger 200 pages pas tout le sababi koye bana eza nango mbongo te babite bino le roi boza bino ba vitesse o kingandi donc bino ro elo eza ngote donc linda lizara penda yena na tourner pe boyeko makambo koye bana nango mbongo te on a na betano sur seulement est-ce que vraiment ba danser baza la basi des cadeaux caraba danseuse baza na bomba une fille légère baza ba pute ba danseuse patati patata baloba mo belé sur bino na bike yo mo poyebi marambo baloba sur bino est-ce que danseuse pe akoki ko bala danseuse pe aza moi si na katanda po na surprise na écouter chez eux donc est-ce que moi si danseuse pas akoki ko bala ou soit danseuse pe akoki ko sala foyer na quelconque non je sais pas pourquoi éclaircir mission bon danseuse a PDT danseuse a lesbienne non dans ces mois-ci des mois-ci nyosazalaka en plus musala oya ki danseuse ezateka soza danser foza ndumba na moni ke boye pananga na yambi bino shenga omoni penda kusava par rapport à makambo quoi ndenge zalaka donc biso nga cop nanga robina eza mayele na tia mayele lokolo à université OK kotanga nde na sala musala oyo donc musala oyo mutoloba kindumba kiboye ayebi na ete muta na msheme na ekwa musalo aponanga pona una tanga na silisa na exam na za modélise na salango donc na tongaka bien moi du coup kolobela te na pona na ngande copie o musala na robina mais place pe na za ndeti pa mère boss Barbara Kanam la diva donc en tout cas na yebi tende na holoba po boloba ka baloba ka poaza kuna non na saline 18 ans yango na OK banda makam na zala wana na kol na maboko na edo nyonso na facilité nyonso canon nyonso bien dans ces azandumbati faut ba bandele lokwana donc ou soit to marcher pour na likambo dans ces azandumbate donc dès qu'à lobby dès qu'à nana à lobby qui est danseuse azap ndumba tout soit ba danseuse baza ba ndumba tende pe ka biso ba lobara ba fi internet baza na bango ba pit baza na bango ba ndumba mais quel que soit exception en kanya sur exception zalaka est-ce que non nana yo qui soulever point mon boy au Salina Barbara 18 ans donc 18 ans na boulot c'est pas facile hein tout monde ou soit na ba danseuse na biso soit na orchestre mon na danseuse mon boy à ça la 18 ans est-ce que ba avantage ni nous en ba avantage na ba désavantage et cause ani bon avantage n'a pas Barbara eza chaque fin de mois ba futanga concert à la voyage à la té naza ya ko futama à part ça dans na vivre ndenge mo na habité pour vendre ka boy provision et outil pas na yé ça aime sous senga par rapport ya ba réunion na biso ndeto salaka par rapport ya musala na biso ozana droit ya provision ata ya mingi te mozana droit ozana droit ya li foot na yo po mingi comment avozwa mbongo ba foot fo concert ezala ou soit voyage ezala mais biso bongo te bientôt tozozwa ba car na biso eza déjà merci à ma maman préférée Barbara Kanam la diva donc continuez kozala yo en tout cas merci na vie nanga ya kati juste nduku ya Pamela Misi ya mudiri merci Luminda mo makambo ngo bandit yango na nde makambo vraiment eza bon merci donc yango wana pena nde makambo nde ka ba lobby hein les boss papi menga papa love donc yo nde makambo babi ya Willy Mushemi
plus 243 donc code Mboka Yonde donc pourquoi pas à mon boss DJ Masuki donc tobeta kana danseuse na biso tozana na yambi lelo na plateau donc tobeta ne kama solo peto continuer koko ba kobeta na ma solo nana marié Non. mère de combien d'enfants? Non. Apparemment des tika balinga baloba ke ba danseuse balinga na banko bota te parce que ba mona ra so aboti okanga makambo mona ra zemi 9 mois ti mona bota marawana ba une année 2 ans na parler donc zimanka ko revendre te ne tika ba danseuse bolinga na bino mo bota te hein pour Nico na mona masa na ngai islam atari wamba bota mazapa la divan place azaba mbote belé Sandra Wita abota donc makambu donc ezaka place azana poto donc bambote belé donc ezaka te Lorette Mupala de Parabota Jocelyne Kila de Paris babota basala musana bango pe batika bazana bapoto mambe belé place baza bambote belé donc ezaka te karake sokini donc nakomaka zo bazana kepa mobalo na boti non mobala bien so aye na bala na bota donc non na pena lelo so mobali pena eko achine makambo na bina na ndeza boye na lingna bala yo na sala boye donc na pena ondima non kwani te il faut ko bala moi sinyo sabongi na libala soki lelo makambo eza na kobala ata lelo na tongo tolobi na pokwa soko eye kwani te na bala yango na pesi su boss na nga Scott Domingos ba ko bizo sikazali merci. Donc na sepeli vraiment makasi donc netoye ko sala surprise nanda et puis oyambi biso vraiment gentiment et poliment est-ce que nana pe asala musala nanda po na mona o yomoko et puis na moni nanda ko vraiment mambunyo sa malamu ezali est-ce que nana pa ebo lamba vraiment nana pe na ebi pe olamba lambi pateli bato fufu na likola mesa bato bali tukanga ndi musala kutako loba swaza ki mutu agolo baswaza yaki mutu donc ndeza boye madeso ya na moto donc tant quand on si sa makambo na bandi mama mamba olamba taka nga mona linga kolia mingi donc faut nyoso musala donc lam katongo bandi musala nde avant que ba répétition nga mama musala ndako za na propre pour taka ndi boye brisque so ndako za solo salité est-ce que bolinga bon di ma osala donc musala nde na sala rapenza musala nde propre pour nanga. Ouais, non, conseil ni okopé ça na ba danseuse misu o ba c'est les faire à monique qui danseuse eza po ba misu pe ba buta na bango parler parce que toi tu es un télo oza pardon gradué oza mutumo botangi oza na moi bagage pour qui danseuse alelo pe to moni mutumso a utine na parler tellement que ba fouté na mon pays nervalité ou soit a utine na ba kindumba na parler abina ke kana boa comme un orchestre mo boé et puis kuna na sa na ka nyonso na lingi conseil ni okopé ça na ba danseuse o nyonso ba ya katom sur na orchestre ba fingi sabino ba danseuse ba fingi sabino poto soto tala pe ba danseuse misusu ya lelo pe ba fifi ba ser na bino na liboso lelo pe ba koma ba exemple pour na bino ba zina ba koma ba exemple pour na bino conseil nini okopesa na ba danseuse o ba ye lelo parce que yo déjà 18 ans na boulot donc c'est à féliciter donc conseil ni okopesa na ba danseuse wana ke bati ko fingi sa kombo na bino ba zo boulot ou soit ndeni yo mtoko lo bala bango ozamni placer pour na yebisa ko. En tout cas, pour la maman, bandeko bayaya, ba maman, ba sœur nanga, concert quand on a coupé sa bisonioso, il faut que la sage et esprit faut ezalaka. Et à tout groupe mon boyo okuta ya mon boy tellement la tika pantalon noir ya sika na chemise à ticket lobité na sopa na pana epo lobi na zwa place a ko sa ya faut esprit ezalaka na makambo. Tango e boulot salela ki boulot ya nga na sepela pe na félicita ka sœur nanga Karine Lukiata merci beaucoup na Paris na vie nanga Lionel Lukiata bangonde ba pia nga ba conseil mingi donc bangonde base nanga donc place baza merci beaucoup na conseil donc bande kulanga to za bomoko zala yo tande ba finga biso tande ba loba n'importe quoi pour na biso pour ani to za sage to za la sage to yeba musala to sala avenir na biso excuse na venir na biso ya lobby to salela ngo penza ezate yoka fola ta kale somo boye po mutamona lobaki yo danseuse te copie ana ebeba déjà ya bongo zala sute zalande oza michaka respect belé ya yeba lo sambo ya ngona nde copie musique
bayeba losambo nana babimi na monde na bino kisi nde makambo babisan kisi ma trop na monde na bino yo ce que conseil opesa bango bayeba nde losambo en plus nde lobi ke kaleso libanda to la plupart ba danseuse misusu batambola pena ndenge bazala na scène donc conseil nyoko opesa pe bango et puis ba misusu pe na yebi ke kisi ka nde makambo on maloba kisi nde makambo bablo mo bongo donc conseil nyoko opesa na bango o comprendre te pe o remarquer te mingi basala kopa kisi ana bakenda pe liboso te ba pe ne lote ba kana balabala pesanga katelanga kabelanga o mo te ke ba ozwa te par rapport ya ngande na prière nanga merci à mon père spirituel Joseph Ongwa les places azaba gros bisous yenda salanga papa na ngande wana nga jenaka ngande na buna jenaka non jeûner ba 3 jours au moins pe ke o ya o jeûner par rapport à prière pour na tsapi makamna nga njeti prière il y a sans prière toi on a biso biloko te to eba malgré ba copie oyo ba loba ki danser ces amabe mais nga mona mabe na ngote po na yebi ba vie na nga ba libanda ya ba awa ya kin ba kabila nga ba sala nga pona zala o kindumba te o mobulu jamais ta kuskonde na bona na pusa na bala so nzamba sungi penza na kutena mobile na nga bien na ke na nga po ko bina pesa ngo na suka te bien sûr za musala na nga et comme na tamo il faut na tika na bala na sa foyer na nga na mutu na nga na sepeli pena donc ba excuse bandi kuna nga to za bomoko to yeba ki seza ngo ne lokote tia musala na ona nzambi pe to mona ba papa na mama soka chiolo boko biko ke liboso ki se na ona suka to suka ka bongo Babi qui c'est à la sous-caté au sous-bongo. Donc la famille est sacrée. Donc je salue mon papa, Patoulousa, donc Napoto Maneke et Atongo. Donc na une banane ou exception parce que baby c'est ce qui est danseuse, mais en avant quand attend sous na musala moko. Est-ce que non en dehors musala ou vous en comme muso sala tout ah ndina boy na maison d'habillement nanga na terrasse libanda no mo pe ba oteka ba maki ba boudin ba nini nga boya cop te à part cop mabe cop na sala ta makala na oteka malgré na obima boy na TV malgré na voyager na teka ka na teka bilamba na za na okota pe zandu tongo na buki na yo tina legal cop yango na ezaka te abosko so voyage za te repesa te ndeti na minito mère aza kita voyager ki yemoko auto yaka lobby donc maman ce qu'on en sani na fanda na zela mama ouais tu nous zongilo sunana tout non vraiment mingi donc ces nini oyo au CP la ranaï ou soit au CP la ranaï ou soit dans ces nini oyo a marqué yo pour les los à la nana après ça goût ya robina ou soit goût ya scène et cause à nan bon dans ces eaux marquant a penda na zaka sona la télé na mona penda zambalola on est aki BBC tu pende pesanga sous force so Nathalie sous na moni Karine Lukiata yana biso ando vanda na njili wana kinda poto awera dans ces awera wana donc Karine Lukiata za kisuka zo bino ta fimo ya kitoko a pembe azo donc endo sala nga na ebite wao yango pende tindanga makambo pende nga atandenge ni fuka na bina donc donc on dit ma pe ba o bazali boso donc so ndimi ba o bazali boso mamno po eke liboso donc ndeti la nana andimi na ye bibistia automatique systématique donc babi wana nde Karine Lukiata hein la grande sœur chérie babi bangonde makambo donc nana nina tuna ba désavantage nini oyo bozwa katam so na ba groupe po ba avantage sur le ba kisko ba désavantage nini on bozwa kana ba orchestre. Bon ni bandi les ala moi pas ton bandi copa on sika on mona oyeboe la rakarizate oyeboe emsusu ba cotitionnante ba monoka osuna ya mabeza la ka mettons de jours continue placement bon mona d'ailleurs transport rebelle makambo bien et bandi donc et bandi ndez ala moi passe et pas bana basi kutu ezara penza passe te mingi passe makasi za pas ba mibali mami bali omo apenda ko ye penda boy mo batio mupanzi ba swanisio mo ape bakangio pe crêpe bakangio basket omo pe ba ye botenyo bimisa ko lata ba botolio omo na mamba onde ezala so esprit to ko kima so biso banana mputu bala bijane so nde to za esprit belé omo ara okomi place mo boy mutu mo ba approcho ya to za biso mbalo moni kuna moni yango na penza. Merci beaucoup. Non, ba vraiment na ba leader tout
parce que ton abel rebelle hein nambi kayoza non pas la diva Barbara Kanam donc nangina yeba ceux qui vraiment Barbara azakiti nana vraiment non c'est naïu soit ça ko s'intégrer wapi na groupe nini en tout cas ndinga mabete nakokai kokena na ba groupe ebele pona linga bango nyonso tu ba papa nanga ba mama nanga ba vie nanga ba sœur nanga mais il y a mingi ya bien ngana kende pas fait nanga faire rigola la saza ambote belé na linga e mingi na sepela na musique na ya bango nyonso na sepela nango mingi oyo nana puta préféré ça pas faire rigola donc je te salue mon boss Didier Masuki donc babi fait rigola le padre babi nanon putuko so pena maman Barbara Kanam a quitté la diva donc nanon putunde pena ngai ko s'intégrer vraiment et pas vient na biso faire rigola donc quant à moi je salue mon vieux Marc Aouz donc babi yoni makambo maintenant to comme na biso vraiment ko chité na suka parce que émission na biso l'équipe bien mon abi que j'ai l'équipe bien tant que muto azali boso na ngata kazo coachinga c'est mon coach Apocalypse donc yende mutali boso na tant que ça mutu vraiment na mona benaro pepele to comme chité na biso na suka donc opesa ba mbote na bye bye yo et puis opesa pe numéro na on a bateau balinga ko ba mon ah moi si ki to ko vraiment to ko zo neni to ko contacter neni yo moro opesi un numéro na ya contact et pas bateau ba moi bambote sala bon mbote nanga na opesa na bayanga base nanga bandeko nanga donc ya bato nyonso balingana na putu la bichanes ye mukolo likambo apesi mbote na ye na ve nanga njoli mwana poto ya kala ve nanga njoli sedio mbote na ebele sita musampa ye pesa chanceline mbote landu donc ye wana bambote na bino ebele na linga bino mingi makasi Mirae Sawawa mon boss privé oncle préféré bienvenue Wawa Scobar boss des boss mon boss privé encore mon boss ya ba boss oncle chéri Richard Wawa bourgmestre ya Lemba donc gros bisous à toi na lingi bino somi Jimmy Bokelo ye moko de Chris Wawa Pirnga dans bambote place oza na yo pesa su mbote na Yolandi Wawa ma préférée na pesi mbote na Gidini Wawa Mireille Wawa bozala bino nyonso bien Mardoché Bokelo makambu nde place Vandi Pagi Emeka yebisa ba mapasa mbona pia tozali Eli mabana dans Stella Wawa baznanga Pamela Misia Modiri yebisa mama ni Wawa makambu ebandi abonga mapo marche te tocha de santé te po makamunde bandi bambote na bino boze belé makasi so na bina banda awa to ko matilobi kwa mbote na ba masa nanga Sandra Wita zala donc je salue mon vieux 200 pages Joël Babachi fiston Babachi donc je vous salue là où vous êtes na pesi sou mbote na ngai na Blackson mafuta Bogart mondial na pesi mbote na ngai na Patulu Salim mannequin ya poto ya tango et je salue le boss Papa Love Bisiko Zali Papi Mbengo je salue ya Willy Moucheni donc plus 243 Babiso Betika plus 243 donc ba mbote na bino yango wana donc minga lo bezate